biso famille il y a qui se peut mettre en garde avec toute personne où va tenir ba propos très banal très précoce à la part ya mort oyo ya qui se peut désormais oyo toko yo kalisusu na information soit à réapparaître physiquement à la télévision nous allons aller en justice avec Mutuana comme ça yé akolakisa biso force na biso beto kolakisa biso force na yé force na biso donc nous mettons en garde na mutu nyonso to oyo akuna koya apesa information ote azui na source place oyo dei ezali ko dérouler donc but tozali famille en question puis tozali très bien positionné à organiser dei na biso et toyebi que soki avec orchestre oyo ya oyason et pour tout sensibiliser dei to ko refuser mais nous refusons en ce que mutu a parvenu ko réapparaître soit na plateau téléviseur ou soit n'importe quel réseau sociaux a parvenu ko tenir ba propos moko zali inutile nous mettons en garde je répète avec toute personne ou bazali ko tenir ba propos ya buzoba ba propos très banal à la personne il y a mort ou il y a qui se pose. Alors il y a internet kokoma biloba loba oyo koto basala kibwe oyo koto basala kibwe mo we soki akufi pona nini teta ngazana bon mo iboloba ki ba mabe na e donc bozelika tangwa kufa mabe ya ADT ebima oyo kingani asali bwe donc yango moni lelo ba misuba lobeli makamba lupangu na kati ma misuba lobi akufi pona bwe eza penda propreté na kati ya mboka na République démocratique du Congo donc nga nazana bandeko bomoni mama pe bandeko lela ba boyi ngai na sala émission na si Jojo ambuzo ba image ndenge bandeko ba oncle bandeko a famille ba fandi awa na ba sœur na ba ma sœur baza awa mais moi na sala na bango émission ezate na poser ba question ezate pour batu bazo commenter kombo ya ADT ya Kimpui na ndenge moko ya mabe donc o eza juste na tezaloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo komala ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te belenga merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisa bino na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza affiché merve ba solution batika yo Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobalanda Biso Siko na www Elengia Congo TV chaîne moko na kati République démocratique du Congo. Oyo balovan na bango batala ka chaîne o poto larsabino ba actualité ya ndenge na ndenge o le kaka na kati mboka na biso République démocratique du Congo. Biso tout toebi tozana sango ya mawa ADT ya Kimpui oyo azaki na wenge musique maison mère oyo asali ba mbule belé oyo asali musala makasi na wenge musique maison mère babi plus de 20 ans à Tiki Biso Lelo Azate na bon moi. Alors Lelo tozana famille à ADT ya Kimpui tozana ba ser nae tozana ba noko nae toza bomo na bango ba fandi na si Jojo pe azo ba image ndenge batu bazali. Alors eza sango ya mawa eza pasi oyo écoutaneli biso surtout biso ba journaliste ba chroniqueur peut-être to zoami pena na valeur te pona makambu oyo pona liwa ya ADT ya Kimpui po batu ya ndenge na ndenge bazo commenter liwa ya ADT na ndenge ya mabe bazo le belango pe na ndenge ya mabe. Alors soko za na besoin ya rezo information to ya kosala émission il faut ya na famille awa ba oncle bango yo bazali bande connaît bango bazali pona koyeba source ya likambu avant o lobeta que journaliste ou bien porte-parole yo moko ou bien membre ya groupe moko boy ou bien inconnu moko boy koloba makambu ya famille batu donc biso ndetwe awa fona sala émission na ba noko baza na bandeko baza mais ba pekisi ngai Martin invité sa fusée na sala émission po biloba loba eloba mitro na niveau ya internet kokoma biloba loba oyo koto basala kibwe oyo koto basala kibwe mo we soki akufi pona nini teta ngazana bon mo iboloba ki ba mabe na e donc bozelika tangwa kufa mabe ya ADT ebima oyo kingani asali bwe
donc yango moni lelo ba misuba lobeli makambo lupangu na kati ma misuba lobi akufi pona boye eza penda propreté na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc nga nazana bandeko bomoni mama pe bandeko lela ba boyi ngai na salle émission na si Jojo ambuzo ba image ndenge bandeko ba oncle bandeko a famille ba fandi awa na ba sœur na ba ma sœur baza awa mais moi na sala na bango émission ezate na poser ba question ezate pour batu bazo commenter kombo ya ADT ya Kimpui na ndenge moko ya mabe. Donc eza juste na lobby ba kitisi famille Valère. Donc maramso moi na lobezate pour jour non ça na bango émission bokomo na bango moko nde bakoloba na kanda na micro nanga. Boyo ka vérité ndenge bandeko baoloba donc ba na kanda ya mabe po na liwa ya ndeko na bango. Eza juste to l'axibino image pour comprendre que ADT akufi atoza na famille na e mais moi baloba ezate po ba na kanda makasi. Donc oyo akoma biloba loba ou bien comment azoloba biloba loba na kombo ya ADT ya Kimpui boyo ba ke ba oncle nde baza ba na colère makasi. Ndeko nde baza ba na kanda makasi bazolela ndeko na bango akufi botika balela na ndenga bien oleke bolo baba mabe na kombo na eza penda kitoko te ngana nga juge te pona kata makambu mais eza kitoko te po biso tout okita Valère ba komo boya to ça na bango émission eza passif vraiment. Donc merci à trop na bandeko tout ba 8 ans landa biso surtout en Europe nde bobenga to ça l'émission ba repesa numéro na bango so bona besoin ko aider famille ba otu bana niveau libanda bo robenga ba numéro famille beaucoup aidé bango et ça là bien surtout Francis Way FBS azan à Londres a sepela quitté ndenge makambo leka qui puis passe na mutema ba Karine Chamba na kati ya France. Donc baza bongo ba la bonita HF Linda na Las Vegas na États-Unis bango tout bana mawaya ADT ya Kimpui. Donc merci à trop mesdames et messieurs, famille ezana kanda famille vraiment ezana kanda bo comprendre ndé ba oloba. Tout ça la famille vraiment est en kanda donc ezelo mo ya mawa et ça la passe donc tina liboso caméra boepo babo inga na sana bango émission ya moninga moko na esprit nanga et puis tellement na vitesse à fusée na habité na rolobela ngo penda boye pour bo sentir penda que famille en simalanga na peseli pona Elengia Congo TV. Donc eloko suka na loba ba image tout ndenge matanga s'est passé et koleka ndenge jour corps ekobima marambutu soki ezana Kinshasa ou bien kundama na poto bokoye bango na 3W Elengia Congo TV ya Tracy Mbelenga Pro Glody Diasuka to travailler na Josué Diasuka. Merci à trop na batutu au bas 8 ans landa bakarisha Sadika ba même si fana Canada donc tozana toujours pour la Sabino ba événement ba actualité aux oleka donc ADT ya Kimpui ya tiki biso azali sous-souté na bon moy toti kabiloba loba na kombo ya mutu oyo akufi déjà soki ozaki na besoin ko loba tango ozaki na bon moy pourquoi pas oloba biloba loba na kombo na e ngai na oloba teke na kebisa batu na loba ndeni te famille de mutu et kebisi batu donc oyo continue toujours ba bêtise na kombo ya famille munene oyo ADT a travaillé trop na maison mère to pese na valeur to pese respect to loba mabe na kombo ya mutu akufite. Donc merci moi si me kodi moi ki bokoro yango oyo podo betokira awa toza ki bokoro moi si me kodi lui oyo eza ya mwana mboka omona ngo si me koli mini ekoleka collant ekoleka de ceux qui au tiango ont utilisé au moni à je forme stop on a ngao poitrine place qui nengeni te balobi vetu makamu au centre que au tous anos to makasi ndeni na a tout ça solution makambutu on avait brossé salo comme le pas maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita Plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelques temps bokomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuna beni beni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza mutesalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde mutesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Simekoli. Mesdames et messieurs, quand on a une famille penda ba boy na bango koloba
pour na liwa ADT ya Kimpui. Alors to na ko boya ko loba famille mais mutu mo wazanga raté ou eza oncle ya ADT ya Kimpui. Donc eza cousin ya ADT Kimpui bomoni pe na image ndenge afandi na batutu donc ye pe na to foxer moi muke ameke mpe kolobata moi muke pona liwa ADT Kimpui. Bonsoir cousin. Bonsoir monsieur le journaliste. Tozana famille batutu ba na mawa pona liwa ya ADT donc opousse na moi boepo et ça la moi kitoko po batutu ba Holanda à propos ya liwa ya ADT oyo elobisi penda bato mukili ningani ADT kufi jeune misu ba lobi par rapport à yo ndenge na ba marambozo leka oui, merci beaucoup pour la parole. D'abord, dans un premier temps, Tozana nos biso famille très blessés parce que topé d'abord un autre moko très cher pour la parole biso et en plus topé de mutunan ou azana mutumoko ya très capital na orchestre ya Werason a passé au moins 20 ans d'exercice en tant que directeur technique topé de bonaïbi qui vraiment ils allaient perdre mon pour na orchestre d'abord nanu ya Werason et surtout numéro 1 ils allaient pour la bisto famille au topé de nanu motoyabongo mais et là que tous regretté beaucoup plus ma casse au moins voir même caméra et culture sur le terrain et j'ai tenté à partager avec les journalistes parce que tous a blessé d'avoir na télévision na bande de flancs comme mona bato bazana ko déterminer ba information au moins ezana nous fausse à la personne ya moto akufi wazali na no grand moto lokola yankis donc et blessé toute la famille ou et peut voir même intention qui moto moko akora même ko ya même caméra té aloba donc na yango biso famille yankis pour ko mettre en garde avec toute personne ou wazali ko tenir ba propos na très banal très précoce à la part il y a mort oyo il y a qui se peut désormais oyo toko yo kalisu na information soit à réapparaître physiquement à la télévision nous allons aller en justice avec Mutuana comme ça yé akolaksa biso force na biso akolaksa biso force na biso donc nous mettons en garde na mutu nyonso to oyo akuna oya apesa information ote azu na source place oyo dès ezali ko dérouler donc but tozali famille en qui sont puis tozali très bien positionné à organiser dès na biso et toyebi que soki avec orchestre oyo ya Werason et pour tout sensibiliser dès to ko refuser mais nous refusons en ce que mutu a parvenu ko réapparaître soit na plateau télévisé ou soit n'importe quel réseau sociaux a parvenu ko tenir ba propos moko zali inutile nous mettons en garde je répète avec toute personne ou bazali ko tenir ba propos ya buzoba ba propos très banal à la personne ya mort oya ya qui se pose. Alors oncle nakatayo pendate na moni famille pe bandeko ba ma sœur ba tout ba na kanda pona liwa ya ADT ya Kimpui biso to eba kité to epo to za ba image ba ABC biso lelo mo eba lekizate mais to bondelio quand même yo oleki na émission na biso ya lelo na 3W Elengia Congo TV donc ceux qui tolo ba pena problème mango pena o bomba silikeli eza pona nini pena okolo baka moi mukate belete to kata na biso. Jusque là, je suis passé dans la famille au Azali la seule personne, au Azali, oui, de Suder, donc na kokina na dévoilé dans tout cas Kanda Wanate, mais je garde d'abord, mais on a lancé ça déjà flash, Moutounio surtout déjà yebi aria paratar qui na plateau téléviseur pour nous tenir ba propos moko inutile, nous mettons déjà en garde Mutuana atika babuzo bawana et ça les m'a suscité mais beaucoup eba. Pourquoi famille a dans une rigueur, il y a image tout entier pour représenter comment se déroule le deuil là en question. Alors merci à trop donc merci à trop Binonio Soboreki au oncle ya ADT ya Kimpui au a travaillé plus de 20 ans na Wenge musique à maison mère à Tiki Biso lelo donc bomoni image à famille ndenge baboyi bomoni sous image à oncle ndenge à Telemi po APC là donc à suivre. Elengia Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata.